Losako omboka bino matondo omboka bino baibanso bapusani pembeni etando ya bango po ete balanda nini toli bino mokolo na lelo na kati na TV lolaka ya mvuluzi Kimbangu oyo tosengaka na bino bosabone massivement oyo tosengaka na bino de ne pas surtout oublier de liker s'il vous plaît tosengaka na bino soki ozali mbala liboso okota na kati na chaîne oyo matondo nzambe apambola yo po ete ya solo nzambe atindi yo wana nzambe ya mpungu tolendo tata biso tobengaka ye tata nzambe ya mpungu tolendo tolobi nini tata nzambe ya mpungu tolendo nalobi diete die bango mo bayebi ntina na yango ngai nalobi biso tobengaka ye tata nzambe ya mpungu tolendo atindi yolanda atindi yo po ete asauve bomoi na yo atindi yo po ete abikisa yo atindi yo po ete alongola yo na nzela ya kufa yoka sabone landaka mateya oyo topesaka bino mikolo nyonso ngai nakolemba bino te nalobi ete na motindami ya nzambe oyo nabelelaka mikolo nyonso le grand sacrificateur moponami motindami ya nzambe ya mpungu tolendo yango tobelelaka mikolo nyonso na nkombo ya mvuluzi Kimbangu ja Ntungulwa na nkombo ya mama Kipamvita Ndona na nkombo ya bankoko na biso banso oyo nzambe abandaki na bango mpo na kokela mokili oyo 300 000 ans que nos parents, nos grands-parents existent dans ce monde. Ces grands-parents n'attendaient pas que Basala, plus de 299 millions d'années, ok, Mondele Aya, pas à côté à Baron Zambé, Yamonde Kandana Nzambe. Kandana Nzambe n'est wana. Comment on s'est laissé faire parce que toyekoli toza komona kia solo mokile bandi na bato bayete 500 années après balakisa biso ke non tala bosambelaka boye. Oh, quelle abomination. Tobeni koyeba ngo keza vraiment abomination. Oyo tobunga nzela na nzambe toyeba nzambe te tobana kosatache na bavaleur ya lokuta oyo bayeli biso bacreye quelque part ye boboyemba bobelelaka yeyo yeyo bobelelaka na nkombo na yeyo. Oh, no mutu awuti wapi? Mutu awuti wapi? Oh, mutu ya yaka. Boza kona nanga bandeko, mutu ya yaka. Bankoko na biso, bae kokute na mukili. To yende mutakuta ki nkoko nanga. Soki ye akuta nkoko nanga, je vois très mal que nga, nandima, na yoka conseil ya pesanga, na bele la kanzambe boye. Natanga kanzambe boye nabela ka bassin oyo Saint Matthieu Saint Philippe Saint Alphonse. Oh ndong na banda mokili oui ngai yo nanga koko no mukabanda donc yo to banda mokili yo laksa bango to bango ba laksa yo ndingo ko sambela nzambe mobunga mi makasi wana ya monde nzamba tika kibiso 8 siècles 800 années de tomber entre les mains des reptiliens. Na kokwe na maboko na bango to mona monyokwami. Ah bon, oui. Toujours monyokwami ya modèle tout. Et bon na sima aya ko libérer Congo. Congo d'Antotila. Okini na titre na ngana tielibino na lobi toujours étape auto kende la dernière guerre au monde. Lettre Z. C'est lettre Z ezali lettre ya suka guerre ya suka ya mokili yango bokinga
tata mama tata nzambe ampokotole mvulu sikimbangu ya ntongola mama kipa vita ndona bankoko ya biso bankoko ya yo bafongolo matoi oyoka nini batindinga na lobela yo à travers ngai okoyoka nkoko na lobi nini na nsima monoko eza kobima okoyeba nzambe oyo bankoko na babelelaki asengi na o nini lelo landa balembi landa avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Suivez-moi s'il vous plaît, et c'est très important, on peut faire comme conseil. La cause de 10 minutes, 15 minutes, mais c'est plus important, na bimisa. O nyonso, bankoko walubi, o nzamba walubi na lebe la bino. Attention bena Congo. Angele bena bana bilaka. Yo mwana bilaka, mituno oza mwana bilaka, oza bena Congo, ozali moto ya uta na kati na royaume Congo, na empire Congo. Na otoko benga Congo jantotila yoka mateya o Italie yo toloba yango baloke bele baloba yango la libération du Congo sera atroce baloba ke libération ya Congo ekozala na atrocité ya makasi batu bakokufa ebele makila ekotanga ebele bandeko misusu bakokanisa ke bakobeta siffle mokolo yango pra ebandi lelo ebandi ko atrocité ebandi te ebanda bokamwe awi atrocité ebanda na ntango tolobaka ke tokolela 18 millions de Congolais 12 millions de Congolais banda babanda oyo mokili babanda koboma biso yango wana baatrocité toyibaka na kati na babele koloko mais tokomi l'étape ya soka ntango infwe ni oyo bankoko na biso balobi ke na belela bino voilà l'atrocité oyo babake la libération ya Congo ekobima ekoya na atrocité makasi bato bakokufa ebele bato bakokufa ezali bato baza na kati na mokili comme ngana yo bakobima na nature mosusu te na planète mosusu te mais na planète ngana yo n'est-ce pas vous comprendre et bato ngo tokexpliquer bino. Donc, ces atrocités ont déjà commencé. Atrocité wana nyonso et banda boye bakamote. Voilà le long na tami certain bozo mona bazo pa lever bato. Bato baza ko bunga. Bazo ko longola organe ya bato. Bazo ko lia bato. Ba atrocité yango nde yango wana. Bon, awo. Oh, te faut lever la Bible, le mot retenir yango da bokebi nyonso s'il vous plaît. Pas yoka malade. Oh, bozoka, oh, batire, à gauche, à droite. Les kuluna. Batininga bemaji mususu, bazokata moto lokola soke ni. Tcha, bana wana bauti wapi. Bano bazokata moto, mwana bana wana, baza babantu. Bana na biso. Mwini nekoti bango. Pote bakata o wana baza kokata ndeko na ye kola ye bantu mtunite bino baswa disant basaleli ya nzambe te les serviteurs de Dieu parle des serviteurs de Dieu boza basaleli ya nzambe ya mpungu toledo te mais boza des serviteurs de Dieu. Vous les serviteurs de Dieu, vous ne voyez pas ça boza oteya bato na bino te ke eloko nini eza koleka wana o bato o to komona bakulunga bazo kokata sans pitié mbeli kongo tambola lokola bik lokola jouer mbeli biso le force du progrès mbeli machette boso baba machette na bino boso se préparer ko kata baninga bolanda. Alors voilà oyo wana ezali otoko benga batrocité apocalyptique. Apocalypse oyo lobaki ke batrocité koya essayer tozali ko vivre yango. Alors tout na bino bokobomba na wapi avec tout ce qui nous arrive comme massacre, comme crime, comme tuerie, comme nyonso oyo zakoleka bokobomba na wapi. Parce que la plupart d'entre vous baza kobomba na sima ya Dieu. Oui. Beaucoup d'entre vous crient, Dieu protège-nous, Dieu, vous êtes où? Tosuka kakawana, Dieu,
boite ba komo mususu o polémique te bo suka ba komo na bino belela be Grégor na yo belela be Grégor na yo nyoso niko belela on t'interdit pas mais ko bo sala te ke be Grégor wana bo belela yango pendant 500 années oui pendant 8 siècles auto vivre na auto benga ba crime oyo bato ba yela biso be Grégor bang ba sel ba zo ba crime wana ba boma kabatu yo po belela ndenge mo bela pour renforcer on nourrit be Grégor na bango ah papa ah mama yebisa ndeko na yo kisata vidéo oyo loba papa mama keba luka okima refuge luka okende okima na nzambe ya mpungu tulenu bokinga nzambe ya bankoko na yo koyoka soni te bakosa bino te bankoko no bezalaki bandoki bakoko na bino baza bandoki bakosobi nzambe ya mpungu sobi nzambe ya mpungu yango nini yango nzapa nzakomba akongo monga vidi mungwa milele nini yango batango oyo moi, je ne peux pas prononcer comme ça. Moi, c'est Dieu tout-puissant. Je vais gérer. Les lions le savent. Papa, maman, quel est ça, moine? Ngai, natango na lobaka. Bana na ngaba ndeko na ngaba yokaka. Ayoki malamu. Ayoki tebo papa zo loba. Ba tu ne papa na yo no loba te. No ko na bele ko loba te. Le yaya na yo bele ko loba te. Le ko na bele ko loba te. Oyoka te. Ah, tete na no kipe yete. Et le code n'est histoire de Bamba Noé, même ban de Moussou à côté qui était na Katiela bateau. Tozali kobele la tozali kobele la bino bao banso bazali kolubuna bazo kolbo bazo kolbunga boluka bomba ni epai ya nzambe ya mpungu tolendo na sima ya mvuluji kimbangu na tungunwa na sima mama kipa mvita ndona na sima bankoko na yo kosala lolendo te kotika lolendo français oza kobelela anglais oza kobelela omona ngoza moto mayele te miloba yo moke na oza zoba mpo monoko wana bapaya bato baya nango bareptilien bato te bareptilien edombo moto aya na monoko na ye komona yango lolendo te ke bon, je vais bien je vais bien parler je vais bien je suis intellectuel je suis bien licencié je suis arrêté botika biloko wana lokuta nga nazo bigisa nga nazo souvenir nazo teya naza nanga pasteur te na bishop te na la prophète te nazali pasteur rien nazali le grand sacrificateur mopona mi ya nzambe po te bigisa molimo na yo na libotano na bandeko na yo nzambe akumisama nasengi na bino bolongwa bokite na distraction bokite nzela beeliminati bokite nzela baframason s'il vous plaît nasengi na bino bolongwa banzela na bango oyo basalaki po ete bazwa biso tozala toujours esclave tovivre yango pendant plusieurs décennies plusieurs siècles tovivre yango bankoko mingi bakenda bakufa oyo batata na biso batata na biso bakufa bayeba makambo nga nazo oyo nga na tozoyeba lelo te ezali grâce ya nzambe ya mpungu tolendo oyo apesi ke toyeba alors surtout là je dis bien nazo korepeta ngo encore bino bato bolobaki bino boza basaleli ya nzambe bino nde bato bokozwa chikote makasi koleka bato nyonso bino bozo kolobaki nga naza mosaleli ya nzambe na ntango ozoyoka bandimi no soni mpo loba yango verité ke te nalingi tobelelaka koyoka soni te yebisa bango te papa sayala lobi tochange eza likambo ya soni te toloba ke oyo tobalingi kobelezaki toyebaki te to bolimbisi oseka bolimbisi tobelela ndenge bakoko nyonso balingi kobelela ndenge Matia abelelaki te ndenge Philippe abelelaki te ndenge Luc abelelaki te mpo boyebi ye te boyebi te soki ezali ya solo na lokuta belela oyo ya solo oyo bankoko na yo baviva bamona ye bayoka ye kembo mpe lokumu ezala epai na bino voilà bandeko en tout cas mes chers frères bandeko bana somekolo Congo alors c'est à savoir pourquoi aujourd'hui toza konyokoma na kati nekolo Congo ngai na yo toluka toyeba bamingi bayebaka te mpona nini pasi toza koluba tozosenga na bandeko bokende bandeko tobima na kufa tolongwa na kufa bandeko bazoyoka te bandeko bazoyoka te faute nde ezali na yo
faut te donner pas yo tata, faut te donner pas yo maman, pour aller pour te yo ça pour encourager bango, na mo ba fio tinde la bango, oh tinde ka kuna, bonsoir. Kuna pas leki, eh bien yanga wa baleki bana tout ça l'hôpital moyen te bo, eh zala rotinde la bino ha, zala rotinde la bino ha, ko tinde do tinde ka wana nde to tika bango na kufa. Po ba guru na bango, bazwa autorité sur bango, baboma bango na nzala, et moi ba télévisé te, lengi do baksa bango mbongo do pesa bango, ozo pesa bango mutu makasi, et voilà baso tika la kaka, na kati na pasi wana poite, ya solo ezali plan oyo banguna, batiaki poite to tika la kaka, na niveau wana. Donc voilà, ezali système ba créa, babilo wana nyonso poite, to tika la kaka na kati na obungi wana. Alors mes chers amis, tokoti na moi, toza na moi ya juin. Moi ya juin, oto koluba moi ya juin. Attention, angele tokoti na moi ya turbulence. Moi ya turbulence, na zone le bilan, serrez vos ceintures. Serrez vos ceintures, moi ya turbulence. On va sur le côté de 4 avions, commandant lobby, non, serrez vos ceintures, nous passons la zone de turbulence. Effectivement, c'est là tokoti na moi ya turbulence o ya mokili mobimba o boza ko yoka na Ukraine o boza ko à gauche à droite botu sala ko kamwate ezali o nzambe aza ko tinda ke esalama na kati na mokili. Alors voilà mes chers amis, te sibinoke toujours ko passer guerre ya suka. Guerre ya suka boza ko mona ezali guerre oyo tokoloba eza ko se dérouler et koleka na Congo. Bitumba ya suka na zoko lobela bino bolanda na bokeli nyonso ekoleka na mboka na yo. O eza koleka wana na kati na Ukraine wana c'est ba préparatif ya guerre. Bitumba ya suka eza koya chez toi na Congo mboka na yo. Baza bango nyonso ase batondi to bali koloba na papa mafolo ke bakokota bango nyonso bitumba wana ekozala na kati de Congo o bokomona pena ke non bafwa basala et libération bitumba pe ya suka ya mokili ya mwana mokili kozonga en ordre na maboko ya moko nzambe. Donc tout est à recommencer. Donc nyonso boza komona kati na mokili on est en France, on est au Canada, on est aux États-Unis d'Amérique. Ah, tout ça bien. Congo n'a bien de c'est fort possible que va détruire. Bon de Bolanda. Je dis bien, c'est fort possible que va détruire nos Obama barotique la binorien. Bokinga. Je dis, c'est fort possible de détruire nos Obama pendant 8 siècles. Donc, Bamboko Tozali, Oyo Poto, c'est fort possible Tikala rasé. Voilà, Oyo Nzambadina le Belabino. Donc, tiamo temate, nga poto na keloko sa de kula, papa, maman, na le baka tout le temps, bokeba, voilà, ne fait bilan, na le baka tout le temps. Préparez-vous. En regardant ce qui se passe dans la Ukraine, ce que vous tenez bien à rétroviseur, regardez bien à rétroviseur, beaucoup moins dans Congo et Bombani, dans la Ukraine. Dans le bas, journaliste mort le Belabino côté, pasteur mort le Belabino du Cambote. Télévision moko pesa bino information dans le Belabino. Dans le bi, bon, dans le Belabino mi kolonyoso. Bota bien à rétroviseur na bino. Bokotala guerre ikel bokomona Congo moko na sima Congo e bomba mina sima kuna. Comme Ukraine eza moke sikoyo Congo eza na sima ya Ukraine. Ah, et le baka mingi c'est à vous comprendre et le kwana et le gaka kolobanini. Donc alors mes chers, pour terminer le cadre de conseil, nous promettons que nous allons alors, êtes-vous prêts? En conclusion, vous êtes prêts pour assumer? Pour assumer ce qui va nous arriver au Congo, chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut tout le temps. Est-ce qu'il faut changer de caractère? Est-ce qu'il faut changer de mentalité? Est-ce qu'il faut changer de comportement? Dans le caractère, mentalité, comportement. Est-ce qu'il faut changer en gros? Est-ce qu'on comprendre tout d'abord? Il y a besoin de bitumbe za koya bitumbe koya la biso
moto à se préparer quand même que ça qu'il y a à sa façon de voir des choses, mentalité, comportement, à changer comportement naïe. Papa, maman, ndeko, yo, moto, vous avez vivre quoi la caca, il y a 10 ans, 15 ans passés, 20 ans passés, vous avez vu le cas de changer le côté. Au éviter qu'on analyse le bien et le mal. Est-ce que au éviter les dangers il y a? Est-ce que changer comportement? Est-ce que changer façon de vivre? Est-ce que changer façon de s'embêter? Est-ce que y a une zambe à son yobé là? Nakanisi, voilà, bon, mi kostaki mingi na kati na trahison, na kati na manipulation, oyo munde la saraki akayaki, pour être attirer que bino ba leader politique, à créer qui va parti politique, à créer qui va religion, à créer qui l'église, pour qu'on distraire bino. Bozala de la kati. Est-ce qu'on comprend qu'il est temps, de quitter tout ça? Il est temps de Yakobi Mananyoso. Nalibini Yakobi Mananyoso. Yo kingai malamu yo kinga théoriquement ça va ngai nazanga wala parce que banda kala tomesana nango toujours kende nango matali yo. Voilà mes chers amis de côté la Katina Kinshasa balobi que IFASIC en fait. IFASIC c'est mardi école université wana IFASIC eziki moto ba dégâts matériels en sakarate biloko nyonso eziki kuna na Katina Kinshasa. Alors ba to étudiant nyonso baza koyeba te origine ya moto euti wapi et nani atie moto jusque là moto moko apesi précision na moté mais dégâts ezalaki makasi ti ba moto badaki police pompier atikale komona na te bato bakambo ndenge nini moto bandi moto eza kokende mais bamoni ke pompier aza te eloko nini eleki bato ebele toyebi te mpona nini toyebi te soki ndenge nini ekosuka kuna na nsima après bon toyebi yango te tokoyeba yango nsima. Alors bandeko bana somikolo kongo tokoti na mozindo. Allez, c'est parti. Hier je vous ai montré, je répète encore. Ne pleure plus, ma fille. Si je te coupe les cheveux, c'est pour les vendre à l'autre bout du monde. Tu sais, là-bas en Afrique, les femmes qui y vivent détestent leurs cheveux. C'est la raison pour laquelle je te coupe les cheveux pour les leur vendre. Tu sais, si je ne le fais pas, comment allons-nous faire pour vivre? Les pauvres, il faut voir comment elles se battent pour ça. Or, elles sont même ridicules. Elles ne savent pas que les cheveux créent une certaine connexion entre elles et le cosmos. Je me demande bien comment un peuple peut être aussi malade. Le comble, ma fille, c'est que quand tu iras là-bas, tu verras des hommes se battre pour acheter ça à leurs femmes. J'ai tout vu sur cette terre. J'ai fait le tour du monde. Mais je n'ai jamais vu un peuple qui se renie jusqu'à renier ses propres cheveux. Je n'ai jamais vu ça. Les cheveux sont d'une particularité là-bas, tu sais. Même les premières dames de ce pays-là se disputent pour avoir des cheveux. Ils ont renié leur culture, ils ont renié leur tradition. Ils refusent de parler leur propre langue. Ils refusent d'accepter la couleur de leur peau. Ils refusent de chercher à comprendre leur spiritualité. Ils sont là, tranquillement assis, ils attendent tout. Ils attendent qu'un messie vienne les sauver. Ils attendent qu'on leur envoie du riz alors que le blé est cultivable chez eux. Ils attendent qu'on leur envoie des vêtements alors que le coton pousse sur leur terre. Ils se servent du droit des autres peuples pour gérer leurs litiges alors qu'ils ont leur propre théorie du droit. Ils véhiculent la pensée des autres peuples dans leur système éducatif alors que chaque peuple a sa propre pensée. Ils ont un système d'écriture qui n'a rien à voir avec ceux que leurs ancêtres ont développés alors qu'une bonne partie de leur savoir y est codifiée. Même la monnaie qu'ils utilisent n'est pas émise chez eux. N'en parlons même pas des sous-vêtements. Ils utilisent ceux que les gens ont déjà portés. Et ils se battent même pour les avoir. Penses-tu que quelqu'un peut respecter des personnes pareilles? C'est-à-dire que j'utilise mon caleçon jusqu'à ce qu'il soit déjà bien abîmé, et toi tu te bats pour le récupérer, et après tu veux que je te respecte. Ya solo bandeko ya solo toza koloba yango butu na moi les autres ne comprennent pas bazali wana mais bazotre yango banani bokokama bazotre yango bazali kaka bandeko na biso
Après, deux sont avoués. On est avoués. Et où tu m'as mis comme on a mis la robe et on a mis la gagne avec le terreau machine. La queue au salé, la queue au salé. Et là, la queue, c'est la qualité. Et théorie, c'est qu'on y a vu de la signaler ce côté parfait de tout avec le côté de la qualité. La violation, c'est très jour que l'on peut dans le monde. Pas du jour. Et nous, pas du jour. Pas du jour. Et puis, on a un temps pour laquelle on nous fait dans la vie. Et parce que la vie, on a fait au dessus de tout le pouvoir. Donc, beaucoup, ça n'arrive pas. Moi, si les Indiens, il y a qui peut que tu dois beaucoup, ça n'arrive pas. Le thème musical. Ce qui n'est pas Indien. Ce qui n'est pas Indien, c'est déjà Indien. C'est moi, Maurice, commenter nos amis par rapport à la génétique de ma source. Dans ma marque de mots, oui, sur la vie, et moi, là, il va nous quitter. Il va nous poser moi. Tu vas avoir un endroit à 4 septembre. Là, il était ah, et là, il était oui, c'est un autre témoin de la 4 septembre. Donc, à la même moment, on peut la table dans le caisse, là, tout ça, la vie, ça peut. Votez la temple. Monsieur va bonza bomoni. Voilà. Quelle honte. Franchement, nous avons battu quel terme encore auto-qualifié par maman. Voilà. Bamona vraiment salé le comme toko filmé bada kisi ba somba ba suki salité outil na mitu ya batu misusu pour na ba memela ba ndeko na bango ba ko mi komisa so ça c'est la malédiction. Tu tiens une langue pour vous dire que voilà, vous avez bien compris, c'est la malédiction. Bon maman, il y a solo bilo boza ya biso. Mais ce qui te bandit qu'on change comportement de Koloba, mentalité, façon de vivre le Koloba, que non, on boycotte ça. C'est ça, n'gaï na moutou, na respecter culture, n'gaï na boybo, to éduquer masse nion son asima. Bino ba banda. Bino banda. Boba ko pesa na terre, bon message ko pesa na terre pour ko partager bino ko zanatina. Ce sont des choses comme ça, ben mission boy ko partager na bandeko. Comme ça bandeko, bon monyango. Et ça ridicule. C'est millions de voir des trucs pareils. So. Voilà, bande combat dans le Congo, voilà, bomoni yango wana eleki. Ba maman, c'est à vous. C'est à vous de comprendre. Alors, au moins, bango ba mesh musutina na simakuna. Ye wana l'église, musu wa mesh à couleur. Rouge, vert, jaune. Non, ce cabé le modèle. Il y a une église. Il y a quelque chose qui est suka mutu mutu wana azala kena. Oui. Voilà, ben de combat na somme Congo na kanisi toyaka wana poete to la musabino. Boyoka. Tant toyaka bino nyoso to pesa bino comme information ba leko. To lukaka oyo ezali très important pour être yo nanga toyeba bo biso toyeba et loko nini moki les autres tambola ndenge nini so oyeba yango to koyeba te bolanda ubwenge mensonge lokuta oyo ya bato okantia ke bato wana bayebi nzambe balobaka makambo ya solo bandeko bolanda na kati l'église boyoka explication ya lokuta o bazo se défendre pour la vierge noire. La Vierge noire, boyokaka,
bakoti na kati na confusion mokili e balukeli bango. Allez, voilà. Ou d'autres représentations de la Vierge Noire. Quant à cette Vierge Noire, quelle explication en donne l'Église? Pourquoi noire? C'est le blanc de plomb qui s'est oxydé. Les bougies brûlées dans les églises, tout cela crée une atmosphère. Et bien cela a entraîné l'oxydation de la peinture. Puisque la véritable couleur elle est blanche, pourquoi est-ce que l'Église ne nettoie pas la surface pour retrouver la blancheur? C'est la piété populaire qui ne veut pas que les vierges soient modifiées. Le père Charles Bongiron, recteur de la cathédrale, nous explique ces origines. Elle vient probablement du Moyen-Orient via les croisés. Alors elle est noire. Elle est noire parce qu'elle a été sculptée dans un pays où les gens devaient avoir cette teinte. On pense à l'Éthiopie. Est-ce que cette Vierge est d'autant plus efficace, d'autant plus forte qu'elle est noire? On aime maintenant, moi-même j'aime que la Vierge soit noire, parce que c'est différent, c'est quand même plus belle. Plus belle pour Dieu. Je ne peux pas imaginer cette Vierge à la couleur blanche. Pas l'imaginer, non. Elle a plus de force d'une Vierge noire qu'une Vierge blanche. Le noir, c'est donc la couleur le non révélé, le non révélé. Ok. Bon, ma version, pardon, na kati l'église. Bolandi, boti bango moko, kuna walobi, ba bougie, ninga ba bougie, ne commissaire au noir. Alors voilà, autre chose la cabine, c'est à vous de comprendre que boy la réalité mokili eza ko kelendengene. Alors bandeko, mokili oyo bino mususu baza ko katsake eza ko keleka ndenge eza liboso boko kamwa. Botala image oyo. Kake et frappé et bandit. Les bino et bandit. Hein? Les bino et bandit. Matondo na like na bino. Matondo na like na bino. Allez, suivez. Église Pelimoto, kake foudre 20 églises. Quand vous avez dit que Makambo est bandit, voilà, Makambo est bandit, église de Massachusetts, en flamme, voilà, après avoir été frappé par la foudre. Alors, voilà, Binomoko, Bomoni, Oyo, Kake et Betty, alors, église, Ebani Kotumba, Kake et Nikolobade, donc, Bomoni Motandengwana, donc, c'est-à-dire que Ebani, Toyoka Kiamoke, Boyoka Kiamoke, l'air d'âme de Paris, et Betty Moto, wana pa yeba Kiamote, Bazo continuer Tembe, Ebani Kokende, alors, Bandeko, Boyebaka, Bososolaka. C'est à vous de comprendre la situation. Wapi Mokili, Ezako Kende, Wapi. Et bandit, Masolo, et bandit. Titre Kanagaï, na kanti vous comprendre, tout continue dans la guerre, na niveau nyonso. Voilà, Oyo, tout ça qu'on le bino, Bondima Kiti, Bono, on dirait, la black man, na kanti, Batimna, comme on sosora. Bon sosora. Église, foudre bête en église, mais c'est Kaboy. Moumetuna, ni. Hein? Allez, c'est à vous. Allez, tout continue à Katina, actualité, Moussousou, Oyo, il y a politique, Oyo, Mousso, et ça, on est à Katina, Congo, Kinshasa. Mais, Diboso, nous, Natuna, tout peut s'abîmer dans nos conseils. Conseil, tout le canal. Voilà, alors que ça ne peut pas louer, alors que ça, on va tout petit, tu peux pas louer au Yakasai. Tu éviter, porter, tu éviter, n'a luba, n'a tout petit, n'a pas sangana, bokondi, ezali à bango, pouvoir yo, ezali à bakasia, ya luba, soza muluba te, kanga munoko na yo koluba te, biso, tout ça pour forcer kaka poete,
toloba po ete esengeli toloba. Voilà bandeko bana solo ekolo Congo ya solo te oyo eza koleka na kati na Congo tokeye na kati na mboka likasi. Na kati likasi eloko nini esalemi na kati na likasi ya solo mokolo ya dimanche bolanda bino moko scénario. Un dimanche, nous sommes au parquet, devant le parquet de grande instance de Likasi, où le premier président de la Cour constitutionnelle donne un fixe ordre à un magistrat instructeur d'un dossier de libérer un camion qui a amputé les jambes d'une dame qui souffre à l'hôpital sans qu'on donne un seul franc. On ampute les jambes de la dame et le premier président dit l'ordre à ce qu'on libère les camions, dans lesquels les camions n'ont même pas assuré, sans document, avec des fausses plaques d'immatriculation qui appartient à un Chinois, mais avec son effet, Landry, qu'on appelle Landry Saint-André-Cassé, on donne à ce qu'on puisse libérer les camions un dimanche. Et le dimanche, à 11h moins, le camion est là, immatriculé 5538 avec 14, le camion qui a amputé les jambes un dimanche. Vous verrez, c'est ce camion qu'on ordonne de libérer sous l'ordre du premier président de la Cour de cassation. Le camion est là sans ne faire même pas les visages, même pas assuré. Et il y a une réquisition même du magistrat. D'après la réquisition, c'est ce qu'on appelle les doublons. Ce qu'on appelle les doublons de plaque d'immatriculation. C'est ça le camion qui a amputé la jambe en train de souffrir à l'hôpital ASV ici à Likasi. Mais curieusement, le premier président de la Cour de cassation, nous sommes dans quel pays là on dit l'état de droit. On veut libérer un dimanche, le parquet est fermé, mais on est dit l'ordre par hiérarchie de libérer les camions. Sommes-nous dans quel état? Dites-nous, l'état de droit. Je sais le président du Sénégal va me suivre, le premier ministre va me suivre, qui suit cet audio. Comme ça qu'on nous dise si c'est ça l'état de droit, parce qu'il y a un certain Landry intouchable. C'est ce qu'il y a, parce qu'il y a un certain Landry intouchable. Les camions sont en train de partir. Vous voyez, dites-nous, nous vous demandons, dites-nous ce qu'il y a. C'est un peu ça. Comme ça, nous suivons. Merci état de droit, merci Chilombo, voilà, la vérité est là en face, hein. C'est à vous de comprendre, voilà, il y a un sous, il y a vu des cas pareils, dans la jungle. Alors, quand on dit, bah, médiocre, bah, la tête du pays, la thématique, à vos filles, bah, médiocre au travail, des cas pareils, au moins, en Ouap, Sony, Pemawa. Allez, c'est à vous de comprendre. Allez, Moussala et Zayabino. Voilà, bandeko bana solo ekolo Congo, tozali kaka na kati na Katanga. Na kati na Katanga, ya solo makamuza koleka na kati na Katanga, toujours alerter bino bandeko bolanda. Félix n'a pas de pouvoir. Félix, et c'est Azali, sous ordre ya Kigali. C'est Kigali qui commande, qui dirige le Congo. Alors, bandeko bana solo ekolo Congo, tant que toujours koloba, beaucoup parmi nous croient que toujours ça va aventure. Toujours c'est la Félix Makamu. Des choses qui se passent dans la carte de l'école au Congo est encore plus grave que Oyo toujours de la Bino. Nzokate na katina Katanga kuna pillage organisé et zali kosala na katina Katanga ya ko sakarate batelo zo kamome oyo nini oyo eza ko salama pays yango toujours kenango wapi na jarba pillage ambo suivez en image botala pillage oyo accéléré comme on dit bien. Pillage accéléré, il y a la carte de Congo. Botala. So. Prenez tout vite, volez vite. Volez vite. Trois bandes de track. 3 bandes. 5 km. Ah. Donc 15 km, plus ou moins, il y a la track. Oh, ça veut dire qu'il y a minéré dans le Congo. Incroyable mais vrai.
nous sommes où là? Toza wapi wana? Na pays nini wana? Et dirigé par qui? Nani azo dirigé mboko? Ils ont dirigé na nani? Kinois, Congolais, 4 points Congo kufa nzala. 4 points Congo nzala na nzala. Misère na misère. Malnutrition frappe le Grand Kassai. Voilà. Voilà mes chers amis. Et ça se passe tous les jours. Na kati ya Katanga na bacoin tout. Mikolo nyonso nzambe asala, c'est comme ça. Misu waza kobakisama, misu waza kobakisama. Incroyable mais vrai. Voilà Félix Kome Makongo wapi, tolo wate. Tokotala na kati na Lubumbashi, na kati na Kasumbalesa, les Kasaye oyo baza kufa nzala, bana bitinda, bamalere, babengi bango, soki basi bilanga, baza kufa wana kokauka na nzala, koluka bamiete. Voilà. Okomona bango baza kobima lobi na kisa bino image, baza kobine la Félix Tshilombo, bazolanda bamiete. Kaka ozo bamiete wana, ok, comment va coller bike, basora ba vélo, comment on me marchave qu'on est quand même camionnette. Bana misala, ba malere na kati na Kasumbalesa, les Kasaïens. Bon qu'il ne va déconseiller la cabine une fois. Grave. Il y a comment la Kasaïen, baza kokumisa Félix. Mais tu mungamba bazo sala, batu ya pousse. Ça c'est le terme pour dire. Batu ya pousse na kati na Zambie. Batu ya loko takabiloko na ba poubelle na kati na Zambie. Vous imaginez? Na kati na Zambie, batu ya pasi, batu na stu, babenga bon bakasai. Regardez les bakasai oyo. Donc batu ya pasi, mawa. Na Zambie soko ba bisoke eko mukasai donc mutu ya pasi ya suka, malere ya suka, mendiant ya suka, Kasai baluba na kati na Lubumbashi, na kati na Kasumbalesa. Grave mais bango na munoko pouvoir na biso Fatibé béton. Vous êtes malade, franchement mes frères. Vous avez kufa, vous avez bino na kati na Zambie. Vous avez kufa tala richesse nous obima. On veut dire que non, et comme bima te to blocamo, to tumba bakaro nyoso. Et comme mokine ningana. To tumba nyoso. Pour te biso to kufa nzala, tala minere na biso nyoso za kubima. Qui bénéficie na ça? Oh Moïse Katumbi. Mokonza bakaro nyoso Moïse Katumbi na Hippolyte Kanambi. Ba Boma, chemin de fer, non c'est comment va véhicule na bango, va changer vos destinations pour être tracé et balancé. Vous comprenez? Allez-y comprendre. Voilà, bandeko bana sommet Congo, eza ya participer mawa, ya ko vivre cette histoire wana, obuza komona na katina Grand Kassai, na katina Katanga. Na Katanga vraiment ils ont soli participer mawa ya komona ke otala ndenge bandeko na biso bango moko baza ko kumisa fati metala souffrance moko baza nango kuna ya ko sakana te za soni. Voilà la situation oyo eza koleka na katina Katanga. À de l'autre côté baza ko lela mer sur ce zomate. Alors bolanda audio to koti na katina Nord Kivu na katina Beni bolanda attentivement. Bonjour groupe. Nga kombo nga bon akoloba kombo te. Nga naza lieutenant awa na mboka Bolongo za territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. De makambo za na kuti awa
komi na batayo bazosala mabe bazoboma bandande wana babumie mpo akili kokata bilanga biso FARDC tozoboma tolobi yo eza nalu or eza compte ya FARDC ezobimisa kakao babandande wana bazobimisa kakao mingi kakao na bango eza na bazamba kutoyo nde bazopekisa peuple ekota kaka na zamba abimisana no kakao tangu peuple akoti na zamba azobimisa kakao tobome tolobi aza ADF nde abomi nde makambo na kuti kotoyo nga na kokoka te ifo na lase yango na réseau sociaux nga naza moto ya manja ya gemena na kozonga kaka makambo ya kotoyo eza kaka mabe biso FARDC biso moko tozoboma kaka peuple tolobi yo ndande nde aza nalu ndande nde omoni image moko natindeli bino wana biso FARDC nde tozosala makambo tozosala makambo tolobi yo eza un défaut. Or, eza nde FARDC nde ezosala makambo mpona peuple nande wana esouffrir ekata bilanga na bango te bakata nano bakakao na bango te basala mosala na mboka na bango nde bazobima kaka na mboka bazokende kokata bilanga kuna bakati soki asali kuna journée moko abimisi kakao akikobimisa ata $1000 bakakao na bango wana eteli makasi antuka na makambo na kuti kotoyo na kokoka te opartage nano video wana opartage nano image wana bandande wana lokola bazokufa kotoyo eza matata mingi nga na kokoka te nga naza FARDC me na kolonga makambo wana te anduka epesinga pasi mingi na motema tribi ndande wana balobi esika nyonso balonaka kaka kakao wana bakozala ezala soki na Ituri na nzela ya komanda Ituri soki 3 antenne mambelenga balobi nyonso kuna baza na kakao plein nde kakao wana bango bazobimisa bazokende kotonga bandako kuna epai na bango ifo bazwa mbongo na Nord Kivu bazwa mbongo ao nde omoni bazokoboma nde tribi ndande wana ezosufrire makasi kotoyo mpe eza politike euti kaka na Kisangani wana bazobimisa kaka bambongo kotoyo bakei nango Kisangani soki bateki soki eza koteka nano kakao wana bacokende koteka ngo soki na Kasindi kuna na kote ya Uganda bakatisi na Uganda soki ezokatisa na Uganda wana ezalaka ya colonel te bango nde bato kakao nde omoni image wana bazokata soki mundandi akoti na zamba bakati ye nde yango wana en tout cas pour partager ma vidéo. Voilà, bandeko bana sebe Congo to kolo bana moni ndeko moko alobi e koza possible que moto yo biso to yaka ko sala ko tiaba ko tiela bino oyo batindi to tiela bino to sala pe banalise biso moko tatolo akorozala rwandais bien sûr pour l'interrogation azala rwandais ou pas mais réalité mususu zali wana ke o eza ko lekana ba ko wana FARDC azali complice dans beaucoup de choses qui se passent là-bas ça c'est tout à fait notoyé bien ok ezo lekandege wana na ba ko wana FARDC aza ko sala ba parce que FARDC eza ya bisoté FARDC a le ram dans FARDC tenu que FARDC est commandé par de toutes FARDC zaba tuti nyonso eza na maboko na bango alors il n'a laissé que FARDC azoloba ezali ya ba congolais FARDC za ba congolais te toyebi yango mpiso nyonso allez-y comprendre donc Félix ne dirige rien ne contrôle rien nyonso eza nango en l'air bosala ndenge bolingi boboma ndenge bolingi il s'en fout voilà la situation oyo eza koleka kuna na kati na Congo. Alors, bandeko bana solo le Congo tokei na kati na mboka Sénégal. Na kati na Sénégal, nini ele kati nini eza ko continuer. Voilà na kati na Sénégal, il y a solo jeune bata déterminé d'aller jusqu'au bout pour na bango moto abengi na kombo ya
na kombo ya oyo Macky Sall pour na bango Macky Sall dégage. Il y a pas autre chose à faire, il faut Macky Sall abima. Alors toki kunake ya solo batu nyonso batomboki na katina Sénégal. Tout là nan ba image mususu et bon t'expliquer bien. Sénégal, la situation est incontrôlable dans la capitale. Les médias locaux annoncent plusieurs démissions dans les rangs des officiers supérieurs qui refusent d'être complices du chaos provoqué par un président en fin de règne qui vise coûte que coûte le troisième mandat. L'armée risque de prendre le contrôle de la situation pour sauver le Sénégal, comme l'a fait l'armée malienne. C'est dommage. Nos présidents n'ont pas encore compris que la jeunesse africaine aspire à autre chose. Aujourd'hui, 80% de la jeunesse africaine ne s'informe plus avec les médias locaux, avec les médias nationaux, les médias mainstream. Tout se fait par le digital. Pourquoi Macky Sall a coupé Internet? Une fois qu'ils sont élus, ils oublient qu'ils fonctionnent pour le peuple, parce qu'ils ont l'assurance de leurs sponsors. Oui, vas-y, fais ça, faisons comme ça, fais un troisième mandat, mets un dauphin, fais comme ci, mets ton fils, et tout. Donc, ils sont rassurés par leurs sponsors. Ces sponsors-là qui ne pensent que aussi qu'à leur intérêt. Des sponsors qui ne pensent qu'à leur intérêt. Donc, l'éthique est tout pour moi et rien pour les autres. Que le peu là, qu'on va donner au peu, on le remet au président, on leur assure qu'il aura toute la garantie, il aura la sécurité, il aura... Mais rien ne peut contre la volonté du peuple. Le peuple... Voilà la volonté du peuple. Onyo ya solo toko mona wana kati na Sénégal kuna opesi mbombo boyi pote ba Sénégalais ba boyi makamu ya Macky Sall. Alors la suite c'est quoi la kati na Sénégal? Ya solo toko tali bien oyo za koleka kuna ba jeune ba tomboki à gauche à droite na kati na Sénégal masasi eza ko betama passer par là bandeko toujours ba image mso ndeko batinde biso na kati na Sénégal ba lobi ke kuna moyen ya koloba eza Voilà, ma sèche zako betama na kati na Sénégal à gauche à droite batu bazoko yebate comment va s'en sortir ndenge nini na makabo zako de kakuna. Alors toujours image moko ba biso ke solo Macky Sall akei kokutana ba Illuminati ba formation ba chef na bango oya mokili batindi Macky Sall akeni wapi epa ya grand guru oyo asimbi Afrique centrale. Maintenant ne pas na papa na biso pe conservation ngele na geste na yo nzambe apambola yo abakisela yo osika wana ebimi. Macky Sall todo kende allez voilà. Comme le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons voilà. Accueillir pas ya Sassou Nguesso, grand maître oyo représentant ya Illuminati balbike nasuki to sala ndengani kene pas ya grand maître Sassou Nguesso yende moto akoseye ndenge na kosala pote akotsa yanko na kati na laboratoire pote au calmer esprit ya ba Sénégalais. Voilà Macky Sall wana akei epai ya Sassou Nguesso pote aluka solution po abika na situation oyo eza koyela ye na kati na mabele ya na kati na mboka na ye na kati na Sénégal kuna eza koyinda pote ba population balobi balingi susu ko sentir présence ya Macky Sall na kati na pouvoir te na kati ya Sénégal. Voilà c'est ye wana akei kolela epai ya Denis Sassou Nguesso pote a meka ko chauffer moto ya ba mystique. Est-ce que ekosimba moto wana ekosimba en ce moment oyo nzamba tenu la carte d'Afrique nzamba lupe makambo wana esila. Il est prêt à mourir pour le peuple malien. On a vu ça. En Guinée, ils sont en train de faire les éloges de Mamadi Doumbouya, le colonel. Mais il reste encore sous observation de nous, panafricanistes. On est en train de l'observer. Parce que sa démarche est ambiguë. Je dis bien, sa démarche est ambiguë. Donc, il est sous observation. Donc, c'est un militaire, effectivement, qui a fait un coup d'État en Guinée,
mais il a une démarche qui nous rappelle un peu les États-Unis, qui nous rappelle un peu la France, qui nous rappelle un peu les pays qui continuent à nous humilier, à nous prendre pour des moins que rien. Donc lui, il est sous observation. Il commence à faire des routes, certains Guinéens sont en train d'applaudir. Mais est-ce que ce sont les routes que les Guinéens attendaient? Il dit qu'il y a quelque chose. Donc là-bas, on regarde. Voilà, on observe. Au Sénégal, alors, Macky Sall fait appel aux militaires. Mais c'était dans quel but? Les militaires arrivent et on nous dit que le maire sort et il nous dit que les militaires sont là. Il leur dit bonne arrivée. Regardez bien son discours, avec un sourire. Il dit bonne arrivée aux militaires, mais que les militaires n'ont qu'à rester là où ils sont, mais surtout du côté du peuple. Et qu'ils n'ont qu'à laisser les civils diriger. Ça veut dire quoi? Parce que je ne veux pas vous mettre ça, je ne veux pas vous montrer, sinon c'est ce qu'il a dit. Mais ça veut dire quoi en réalité? Le maire de Dakar dit ça. Est-ce que vous avez compris? Bon, c'est en Wolof que je dois dire ça. Merci. Christophe Clavier pour les étoiles. Voilà la situation vraiment Nakatia Sénégal, situation est compliquée, Nakatia Sénégal, voilà l'Afrique tout entière bouge un peu et alors sauf les Congolais, tous à côté, on attend quoi pour que la situation ait bougé Nakatia Congo. Voilà Nakatia Milan, qu'on appelle Nakatia Milan, diaspora, il y a Sénégalais, lobby, tous à attaquer ambassade, tous à attaquer consul, allez, Botala, Oyo et Yeli. Concile Nakati Lumbe Nakati à Milan, on va représentant il y a Macky Sall. Voilà, Lumbe na kati ya Milan, balobi bake bamona moto moko te na kati na ambassade ba représentant ya Macky Sall, voilà moko ye wana ba beti Lumbe. Voilà bandeko bana some kolo Congo. Ya solo ke na tango topesa kabino ba information, topesa kabino ke mokili ezali ko bouger à gauche à droite bon bino biso toujours Tanzanie na mabele kolo Congo. Ba mingi wala na pongi, wala li pongi ikambote mais Bobagate Nzambe oya mpungu tulendo azana contrôle yo ozoka bisote ozomona maseki papa mama zela sort na yo kandike biso bato misuba ko bikisa yo po ete ba libérer yo ko yo sepela sort na yo pe ezali koya allez tokei wapi tokei na kati na mboka Ukraine na kati na Ukraine eloko nini eza koleka na kati na Ukraine tolanda. Une très mauvaise nouvelle à Zelensky. Dans l'actualité internationale, l'OTAN a fait savoir qu'elle manquait de munitions pour soutenir l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Cette information a été rapportée par le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Selon Stoltenberg, les Alliés ont manqué de fournitures pour pouvoir soutenir l'Ukraine. Il a appelé les pays de l'Alliance à augmenter la production de munitions en signant des contrats avec des entreprises de défense. Les pays membres de l'OTAN doivent également consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense. L'OTAN prévoit également un programme pluriannuel d'assistance militaire à l'Ukraine en juillet, qui comprendra le réarmement complet du pays. Cependant, l'Ukraine ne pourra rejoindre l'Alliance qu'après la fin du conflit. La situation en Ukraine reste tendue, avec des combats réguliers entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie. L'OTAN a soutenu l'Ukraine en fournissant une assistance militaire et en exhortant la Russie à respecter les accords de paix de Minsk. La déclaration de Jens Stoltenberg souligne l'importance de l'OTAN dans la sécurité de l'Europe et l'urgence pour les pays membres de l'Alliance de travailler ensemble pour soutenir l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Le manque de munitions de l'OTAN met en évidence l'importance de l'aide militaire de l'Alliance pour aider à résoudre le conflit en cours. Les pays membres de l'OTAN doivent travailler ensemble pour augmenter la production de munitions et fournir une assistance militaire à l'Ukraine. En conclusion, l'OTAN est confrontée à un défi important dans son soutien à l'Ukraine, et les pays membres de l'Alliance doivent travailler ensemble pour relever ce défi. Le conflit
Voilà le conflit en Ukraine, les alliés qu'on a dit, vous allez quoi que les Américains vont jouer la carte. Les Américains pour la bango, il faut tous les autres pays de l'OTAN va dépendre de la bango pour acheter des armes et munitions auprès des Américains. Voilà la stratégie il y a Joe Biden avec des Américains pour ne pas s'accaner les Européens. Voilà, et le corona, Européens, surtout la France, avec comprendre rien que j'ai entre les mains de Joe Biden et Emmanuel Macron, sakana na contribuable européen oyo manipuler bango. Voilà parce que mawa na komona la situation oyo eza koleka na kati na mboka lokola mindele bato akolokola ba zombi bazobiye ba soute valeur na bango. Alors kiba alobeni kuna toke na kati na kiba balebe kiba kuna pe président kiba tolanda ye alobi ne de plus en plus d'actualité. Un ordre économique international injuste, antidémocratique domine. Quelle alternative proposent les BRICS face à cet ordre économique international imposé? Je pense que les BRICS proposent une excellente alternative pour l'intégration économique, notamment pour les économies en développement, les pays les plus pauvres, ce qu'on appelle les pays du tiers-monde, les pays du Sud. Parce que les BRICS défendent en premier lieu la multipolarité dans les relations. J'estime que dans le cas présent, nous devons reconnaître le rôle important directeur de la Russie pour construire un monde multipolaire. Et Cuba le reconnaît. En défendant les principes de la multipolarité, les pays des BRICS s'élèvent contre l'idéologie de la guerre froide. Il propose un modèle d'économie internationale plus juste, plus égalitaire, qui profite à tous. Il se déclare pour des liens fondés sur le partenariat dans les relations économiques et commerciales entre pays, pour des relations qui renforcent la paix et garantissent la sécurité internationale. C'est pourquoi j'estime que c'est un espace qui convient particulièrement aux pays du tiers-monde, aux pays en développement. C'est en cela, plus ou moins, que consiste la conception politique des BRICS. Aujourd'hui, les BRICS, en tant que groupe qui défend les principes de la multipolarité et envisage de façon correspondante l'ordre économique international, proposent de renoncer au dollar. Et chose importante que signifie renoncer au dollar dans les rapports commerciaux et économiques. Avant tout, voilà, monsieur Rami, ça bouge un peu partout là. Bandeko ebele, bazako yeba tete mukili zako bouger. Oye bazako kansere mukili. Ezali ndenge il y a 3 ans, il y a 5 ans passé. Bozo se trompe parce que mukili ezana vitesse monsieur zako kende. Oye ba créa ki mobulu na kati na mukili. Bazo va sauter comment bako arranger yango. Alors, toke pessimisme de formation moko awa na kati na Mexique kuna baiko kotuba ko kutana na kati na ba ravin baiko joa 45 sacs de restes humains. 45 sacs de restes humains. Voilà, police batutu bazo kamwa, ça se passe na kati ya Mexique. Alors, botala 45 sacs à rester humains. Voilà ce monde comment Illuminati, bazako doma batu, bazako kosoma ba organi ya batu. Voilà, reste, reste à mtoto ya batu. Ba hélicoptère et koluka yango ba mwa basakata na kati ba nzoto ya bato na kati ya Mexique. Voilà, na kanisi ezali ya grave. Voilà la situation oyo eza koleka na kati na mokili batebele baza kokamwa mokili yango ndenge nini la situation oyo ba démocrate balba ke bango za démocrate bana ba ya na pouvoir na kati na monde
kaka ba crime na ba crime. Ba crime, ba assassinat, ba guerre partout dans le monde entier. Et voilà, yangwana tozali komona yango. Alors ba ndeko tozonga tokota na kati na mboka to. Super joueurs. Ils sont connectés à l'Iran qui construit littéralement une base de pouvoir dans cette partie du monde. Et le monde ne le voit pas. La Russie est en train de reconstruire l'ex-URSS. L'Iran est en train de se mettre en place en ce moment. Si vous regardez leur rassemblement géographique, ils reconstruisent l'Empire perse. Sous l'Iran se trouvent le Hezbollah et le Hamas. Ce sont deux grandes armées. Le Hamas contrôle Gaza, le Hezbollah contrôle le Liban. Ils sont sur les frontières d'Israël. Le Hezbollah dispose actuellement de 150 000 roquettes prêtes à être lancées sur Israël. Ces roquettes seront lancées le jour où l'Iran donnera son feu vert. La raison pour laquelle il recherche un terrain d'aviation à Damas est qu'il puisse y avoir une armée de l'air militaire pour combattre l'armée de l'air israélienne dans le conflit à venir. Israël le sait. Et Israël est maintenant encerclé par ces 150 000 roquettes qui déferlent sur Israël. Le temps des guerres de boutique d'Israël est révolu. Les guerres des 6 jours, les guerres des 10 jours, les guerres des 2 semaines. Nous pouvons nous attendre dans cette prochaine guerre à un combat de chiens. Ça va être vicieux, ça va être féroce. Israël n'aura pas l'opportunité d'appeler les endroits qu'ils vont bombarder. Ils vont devoir les bombarder pour survivre, parce que lorsque ces roquettes afflueront sur Israël, elles sont conçues pour surcharger le système du dôme de fer. Disons que le système de dôme peut arrêter 10 et faire tomber ces roquettes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Mais si un 20 arrive, cela signifie que 10 dépassent et atteignent leur cible. Il va donc y avoir un bain de sang juif dans cette prochaine guerre. La Russie est le super joueur. Voilà, vous avez compris. Le message est passé, l'information est là que ce monde bouge. Le monde est là pour bouger. Ce n'est plus comme ce monde-là où j'ai vu hier que oui, non, monde est commun à un niveau ressources. Alors, niveau monde commun en gros, c'est à vous de comprendre comment. Voilà, mokili ninga na bozo komona makamusi makamubele za kotambola mokili batebele baza koyeba teke makamuzo koya grave na kati kolo Congo. Les gens baza kati ya distraction, baza na kati ya distraction na kati ya Congo Kinshasa. Na kati ya Congo Kinshasa on vit seulement oui bele mindele ba elaki bisote. Le français va y aller qui biso Bible. Ah les Européens va y aller qui biso. Il faut continuer dans ça. Continue. Mais nous avons mo kili mo bimba ba ebi non. Nous sommes y aller qui bango za papier. Ba boaka yango. Mais na Congo, on garde toujours c'est ça le caractère, c'est ça la petite on va bengaka aliénation mentale. On a toujours ça. On va bengaka la faiblesse collective. Tozanango na kati na mitu na kati na baservo na kati na njoto toza kumiyeba te ba congolais okomseka tikana ke ngai le kosambela tikana ke ozo sambela ni ozo sambela nani nzoka te ozo na kati na prise na kati na piège batiela yo okanisa ke osambela nzambe yango bozo komona batebele bazo ba batakantsaka abela nzambe bela nzambe wapi nzambe ni bela. Alors, mituna zeya no pote umelia sosola ntango ifweni biso tolobaka ntango ifweni oyo que chacun de vous ayeba awuti wapi mitala tana retrouver uta wapi
Ce qu'on y a, c'est qu'on va jamais se occuper. Alors, si on continue, comme on met ça dans la rue, que nous ngoulou, quand on a des ordres, on a l'accès qu'on a reptilien, on a l'accès qu'on a peuple d'hommes, continuer, matériaux, toujours peut-être, on va dire qu'on est la carte na Kwamutu, on va dire qu'on est la carte na Mekao, on va dire qu'on est la carte na Nord na Sirikivu, on va dire qu'on est la carte na Bas-Congo, na Congo central, à gauche, à droite, na Kanshora, yoka kibiso, de mingi, va se parler na vinde, éviter pire oyo eza koyela biso ndeko éviter que motoloba bandaka 5 ans 10 ans passé toloba makambo na yokaka okate kala peka nzambe pe comme apesa nga loba kaka loba kolemba te papa na lembi mais na kolemba binote na lembi koloba na kolemba binote mais na ko continuer ka koloba po eza musala nzambe apesa biso peut-être sauver ne fût-ce que 10%. Nous biso on a besoin il y a pour récupérer le fisc 10% oyo baza égaré na kati na oyo nyonso bayela bino ya lokuta tolingi tobimisa bango na kati wana. Voilà objectif na ngai yango wana, sauver ne fisc 10%. Soki on permettre biso to sauver ata 15% nzaba komisama po ete bagrava bino na mitu, bagrava bino na baker, bagrava bino na bacerveau, eza facilité. Et ça facilite pour Obima, pour boser la carte d'aliénation, la carte de Bobungi. Maintenant, c'est la carte de fort, tout sauver Bino. Alors, voilà, Bandeko, il est temps. Oh, il nous saute comme on a, Bandeko, Kamokelelo, Makamoja, Koleka, la carte de Mokili, Baza, Kokamwa. Oui, et ça, Koleka, parce que vous avez la carte de distraction, vous avez la carte de béton, vous avez la carte de Hippolyte Kanambe, vous avez la carte de politicien, Kolanda Fayulu, Kolanda Moïse Katumbi, nous avons été Basali, Barele loko, Barele Oyo, Baservaka, Yako, Teka Bino, auprès ya Mindele, Bango Bateka Kabino, Ron na Bango Yangoana, on a besoin de sacrifier du sang. Oui, chez nous, nous avons des cons là-bas. Nous avons des moutons, on va avoir les sens et les moutons, il n'y a pas de problème. Voilà, on a besoin de jouer à mon Mokili. Donc, on a besoin de sacrifier à Makila Nabino. Alors, il faut tout organiser quelque chose. Vous attirez pour que les Kuna, allez, Makila, 2 personnes de son panier, allez, aider bien et servir. Allez, Félix Parole organiser. Moussous va étranger, va tourner le roi avec la caméra, va Moïse Katumbi, va étranger, va zébélé, va on a des matates en pognon, va étranger, va tourner, va son pouvoir à Congo comme un bango, politique à Congo comme un bango, faut qu'il y en a yo, pour que l'Arabie saute, yo quand tu fais tout ça, yo, matin. Voilà, Bandeko, matondo na bino nyonso, ntango infweni, matondo pa na yombuta na biso MKN, matondo lo sako pa na libota na mobimba, matondo pa na mama na biso ana lo sakweno, matondo pa na papa na biso Mikael, matondo pa na papa na biso Emmanuel Yeko, matondo pa ya mama na biso Marie na papa na biso Willy na kati na Dallas, matondo pa na yo papa na biso Willy Kainga, matondo pa na papa na biso Peko Songeli, matondo pa na yo mama Kipa Mvitandona, matondo pa na yo mama na biso Claver, Mfal, matondo pa na mama na biso Meje, na kati na nito, bosanité, mama na ngai, Jolie, Mangal, na papa na ngai, Ndongala, matondo epai na bino, esika bozali, nzamba pambola bino nyonso, losako epai na yo ndeko na biso Jonathan, losako mama Dinkela Lemba, losako epai na yo Colorado City, losako mama na biso Élysée Monsanto, losako mama Patricia Bila, losako mama Valérie Luna, matondo na ba like na bino bozalaki ebele. Ah, tatampangi tambola malembe, matondo be pa na yo moko, bo partager s'il vous plaît. To luka to récupérer, bo aider biso, to récupérer ata 2% ce qui lelo yo benga bandeko sene bango. Bolongo na kufa, bolongo na kufa to na posa na bango bandeko na biso. Baza bena ko makila Congo. L'homme est sacré. Voilà l'itrangaï. Naïbike, comme l'homme est sacré, n'a qu'à permettre de makila bandeko nanga et sopanaka.
makila bape na Congo ya babantu ekendaka kaka boye. Voilà devoir na biso yango wana so boyebaka ngo te mosala na bundaka na tokaka kokauka mbongo koloba po ete na sauver ne fils que Dieu azalaka kobunga tikala na nani fayelo kuna ake na bilisaka ye tikala na Moïse Katumbi tikala na Hippolyte Kanambe Alex Kabila tikala na Félix Fati Beton kokende te yaka yoka makambo solo kokende wana te bazoluka liwana yo baluka bakila na yo mais bamingi comme baza na bango déjà comme ça bango ba mouton moi to récupérer bango ekozala te mais aidez-nous s'il vous plaît à récupérer ce que nous pouvons encore récupérer nzamba pambola bino nyonso ndeko na biso pichu kalamalu lo sakepa na yo mama bandeko na biso nyonso oyo bazalaki na biso ko bandele tina suka ndeko na biso babengeli komo Willy Ngoma so ezali Willy Ngoma oyo kuna ya tuti to peso lo sako te mais so ezali oyo ya biso lo sako epa na yo comme so za makombo mama Angélique lo sako epa na yo alors to kutani mokolo na lobi matondo ingeta ibobo